Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Maman Stengala ça souffrirait. A souffrir ma casse à tel point que na vidéo bozomo na wana izana nzembo moko atie na sima wana. Nzembo yango elobi boye. Je ne te demande pas de justifier ce qu'ils m'ont fait. Je te demande seulement de m'aider à avancer. Seigneur, aide-moi à pardonner même si mon cœur tremble encore. Même si je n'ai pas oublié. Même si ça fait mal à l'intérieur. Pas avec mes forces, mais avec ton amour. Je dépose la honte, la peur, la colère entre tes mains pour toujours. Maman Esther s'est fait lyncher. Elle s'est fait lyncher. J'ai une vidéo, je vais vous poster. En fait, j'ai 2 vidéos, plus ses propres vidéos. Je vais commencer par ces vidéos et je vais poster d'autres vidéos. Les vidéos qu'elle a postées ces derniers temps, d'autres qui ont de musique, je n'ai pas posté. Ceux-là ou celles-là qui n'ont pas de musique, je vais poster. Mais on voit qu'elle a beaucoup pleuré. Elle s'est fait lyncher. Pourquoi? Elle s'est fait lyncher à cause des vidéos qu'elle-même elle postait quand tout allait bien entre elle et tonton Jaco. Elle s'est fait lyncher pourquoi? Elle s'est fait lyncher parce que à chaque fois que de personnes moins âgées qu'elle l'avertissaient en disant que Maman Esther, jozo sala wana, biso tosi to sala on ba réseaux sociaux. Beta for you ko sala no yango te batama na autant likamne ko simba mba moko okoya nango na réseaux sociaux to komona yo si okoli déjà abande ko ya ko répondre bato muton no lobeliza Karine Mokonzi asela Karine Mokonzi vidéo apesaka je crois conseil c'est Maman Esther ngala c'est moi ba vie ozo sala na ngala sala ngo e futa na ngo été bomba mabatama Karine Mokonzi pe ye pe na tourne tant Maman Esther azui pe likama ye pa ye ko salela ye na apeso na 2 vidéos mususu bato mususu eza muto moko nda saleli ye pe abandi ko rappeler ka ndenge bande ko kumisa kaka darling na kotia na ngabino ba vidéo na mavana tiango na kotia 2 vidéos ya Maman Esther ngala si ye moko mais na vidéo o ezo banasho ezelo kwa vidéo moko azwaki azui je crois 2 vidéos na ye à 500 ensemble azui parole o na tu kotangela bino wana nzamba pese makasi nzamba sengte ka justifier et tout peu importe où il kana na tonton Jaco lokola tonton Jaco vie na amoureuse et aka na réseaux sociaux avant Maman Esther pour le moment tonton Jaco abisa lokola innocent tonton Jaco aza lokola na raison faute nyonso ezongeli Maman Esther ngalasi parce que c'était sur les réseaux sociaux. Nous n'avons jamais connu tonton Jaco dans des histoires comme ça sur les réseaux sociaux. C'est elle qui a amené ces messieurs sur les réseaux sociaux. Tonton Jaco était dans le média. C'était un homme à média. C'était un homme dans plusieurs casquettes, mais pas pour sa vie privée. Sa vie privée est venue sur les réseaux sociaux quand il a connu Maman Esther. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont en train de condamner Maman Esther. Elle est fautive, elle a fait ceci, à celle parce que mais ça comme on a tonton Jacoté na ba behave na mama kambo bande ko sala wana. Lelo ezonge lokwa Maman Esther qui fautize yaye. Mais quelque part yé moko azolo ba on dirait yé na ba vidéo on a tia la bino kala mingi te awa. Na elobelne on dirait yaza victime. Parce que je ne demande pas de justifier ce qu'ils m'ont fait. Je te demande seulement de m'aider à avancer. Seigneur, aide-moi à pardonner, même si mon cœur tremble. Même si je n'ai pas oublié, même si ça fait mal à l'intérieur. Pas avec mes forces, mais avec ton amour. Je dépose la honte, la peur, la colère entre tes mains pour toujours. Donc, elle s'est mise dans la peau d'une personne qui est blessée, la peau d'une personne qu'on a blessé, la peau d'une personne qu'on a trahi, la peau d'une personne qui n'a pas tort en fait, qui a raison. Maintenant, entre les deux, qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'elle avait besoin que tonton Jaco azwa moi tant abalaté parce qu'apparemment c'est tout proche, hein? Parce que mission mora uti ko ça, mission où elle est à 2 mois.
2 mois pamba sala on pas les ketchou wa bien kalabi. Est-ce que tu m'aimes? Tonton Jaco bonne koloba si il aime s'il aimait pas. Est-ce que tonton Jaco le fait qu'il s'est marié? Est-ce qu'à Salimabe? Est-ce que nous devons toujours attendre que nos ex guérissent de leur douleur pour que nous puissions avancer? Ou nous devons avancer, quand c'est fini, tu avances, moi j'avance. Beaucoup de questions restent inconnues ou sans réponse. Mais la seule chose que je voudrais que nous, en tant qu'humains, qu'on arrive à faire des exercices, c'est d'apprendre à vivre d'abord caché. Si cette relation de tonton Jaco et de maman Esther était une relation connue, pas sur les réseaux sociaux, même si tonton Jaco est marié aujourd'hui, personne n'allait savoir qu'entre Jaco et maman Esther, il y avait une relation. Chacun serait dans ses occupations. Parce que les vidéos que je vais vous poster tout à l'heure là, en dehors de ses propres vidéos qu'elle a parlé elle-même, vous savez, elle parle des vidéos qui a des musiques dedans, j'ai pas pris. Mais j'ai pris seulement 2 petites vidéos qui n'ont pas de musique. Vous allez voir son visage à l'eli trop, à l'eli penza mingi. On m'appelle l'ongné penda même sous penza zanan. Mais les 2 autres vidéos là que je vais poster, il y a fille moro boye penda abandi ko rappeler, il fille wana Karine Mokonji ba rappeler, c'est-à-dire que plusieurs personnes l'avaient averti, quelque part je dirais qu'elle l'avait averti, et d'autres personnes aussi, ceux-là même qui n'ont rien dit sur le réseau social, baton bazaki pene sengote. Donc eloko yo zuite, nano simbite communon ya yote, kobumisanante. Peut-être à mon que bomba qui moi tant mon après babimisi, tout tel comme on a tes place tonton Jaco sengi moi na moi soit bali na mariage. Tout tel comme on est longinete. Tout le monde qui a un basali coutumier, basali mbamo civil, bangwana babalani. Donc mariage est sili. Tout ce comme on a été. Mais il y a maman Esther, tout le monde qui est en plein live. Tonton Jaco a signé un mariage en plein live sur TikTok. Je ne sais pas si ça fait partie de l'histoire de maman Esther Ngala. C'est déjà, j'ai été humiliée beaucoup et tout. Maintenant que Dieu m'a donné, je pense que ça c'est mon point final. J'aimerais que ma demande en mariage soit faite sur les réseaux sociaux. Azo croire non à ma compte de Féwana que moi bah penser ça que moi les gens doivent voir que moi je me suis fiancée sur les réseaux sociaux déjà. C'était en direct, c'était en live. Et tu calapé moi histoire. Malheureusement histoire wana et comité ndenge maman Esther abandé ko kansango et comité parce que moi n'amitié moi pe na place peut-être abandé ko kansaloko là et aussi kalaki maman Esther kutu basenga mariage na live na TikTok nga comme ça moi mon mari m'a demandé un mariage sur TikTok sur live mais comité voilà donc on tire nos vidéo na bolanda à la fin na roya ko renchérir bo s'abonner na la NG officielle, bo cliquer cloche à notification, bo aimer vidéo, bo commenter, bo partager. Mitema ya batu. Nangina lo besus nini. Oko mo na no mutu mo rappel sur conseil Zono ka conseil na mabe to na malamu. Moko silence ça bien. Pour Karine mon compte du soka yé ko c'est la maman Esther vidéo. Ezaka à cause ya réponse wana so pe ya jeton wana salela kai. Donc, à CP, la ratende maman Esther a répondu à mais Karine Mokondi pe a exposé ba relation na ba relation ata moko esimba te ata mbalo abale wana esimba ka pété kaka donc azana mo expérience na que ekoki pe ko simba te relation moko pe ko ozala boye pe ke yepe na réseaux sociaux esimbi pété bomba maman Esther a ko bois que les jetons peut-être aye oza différent. Mais il y a des simbi tes gens peu ma bête c'est normal na mutu kaka ndenga meme la relation tout le monde na comprendre tout le monde a mindela wa ba osala ba demande de mariage na ba réseaux sociaux au simba pour ya biso et ça c'est comme ba la vie na été na tela bino vidéo bolanda ngape na olanda na bino. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez reçu de Dieu le mandat, une mission de la libération, yono rozalaka très souvent accusé à tort. Au mona yo ozana mutu yo ba bebi sana kati ya libota na azana kindoki mutu yo ba lakela ye mabe mais à cause de ta présence mutu na bimi ya bondela pour l'onction na yo kolela te ko kansaka kenza mazotika yo te. Le Seigneur est en train de peser votre foi sur une balance extraordinaire qu'on appelle l'esprit. Maman, comment expliquer Jésus qui est l'innocent, dont la Bible témoigne que c'est lui le Fils de Dieu, va comparer na Barabbas. Et Barabbas,
babelele libération, et Jésus on dit condamnez-le. Yaya, Moïse a fait cela. Ayo qui passe pour la bande konae, aye pour na ko libérer, ko kote la bande konae balobi, nanya tindio, qui t'a établi ministre au milieu de nous, et puis, nana pas sur mandat. Vous savez que Moïse a comment qui condamné, alors qu'il ko kote la bango, bien aimé dans le Seigneur. Tu as une onction royale qui pèse sur ta vie. Alors s'il te plaît, ne crains rien. Au comprendre était, yo oza innocente, mais au comprendre était mutuma be o aza pembe na yo, ne bazo tombola. Alors que toi tu es dans le vrai, maman, bondela pona onction wana, c'est toi le libérateur. Ça peut être dans la famille. Quand tu parles des vraies choses, c'est toi qui es condamné. Alors que tu as parlé des vraies choses. Et quand ça la plus tard, on peut ça raison. Parce que la Bible dit, quand Moïse a tué l'Égyptien, leurs frères ont dit, non, qui t'a établi ministre? La Bible dit, Moïse a comme Kima. Akanisa ki kutuye bande konaye ba konzimelaye. Maman so mo na kati libota no bazoni dimelaote alors que tu dis des bonnes choses. Prie pour ton onction. J'ai eu des combats dans ma vie. Mais parmi les choses que Dieu a utilisées pour éteindre ça, j'ai des vrais amis qui m'aiment dans la hauteur, qui m'aident dans les troubles, qui m'aiment dans la tempête, qui m'aiment dans l'élévation. On peut tout dire sur moi. Viens prêcher, viens enseigner. Ils n'ont pas honte de moi. Ils n'ont pas honte de mes combats. Ils n'ont pas honte de mes chaînes. Ils n'ont pas honte de mes guerres. Parce que ce sont des amis. Ce ne sont pas des profiteurs. Amen. Toi, tu as des gens qui t'aiment seulement quand tu vas dans les hauteurs. Tu n'as pas d'amis. Le jour que tu auras des tempêtes dans le ministère, c'est le jour que tu connaîtras tes amis. Car il y a des gens qui approchent les autres pour profiter d'eux. Amen. Et s'ils trouvent qu'ils ne vont plus profiter, ils vont partir. Mais un véritable ami, même dans la guerre, il entre avec toi dans le feu. Abnego, Shadrach et Meshach étaient ensemble dans le feu. Et ils sont sortis ensemble. Malheur à toi, toi qui as abandonné ton ami dans les temps difficiles. Malheur à toi, toi qui as abandonné ton ami dans les temps difficiles. Malheur à toi. Malheur à toi. Ce que tu ne sais pas, tu as enseigné aussi à tes fils la déloyauté. Et tes fils ont remarqué que tu étais l'ami de ton ami lorsque tout est allé bien. Ils ont remarqué que depuis qu'il a des problèmes, tu as fui. Ils ont retenu. Vieux Azafo Mutema, vieux Azafo. Tu as dit que les pembeni na yo koza ka vieux, mais na mitema babangi yo. Pourquoi na bakoti que la pembeni na yo mais babanga ka yo koza fo Mutema. Amen. Kaka mutu bando kumisa na chair. Obando tonga na ba réunion da bana. Otombo la mutu awa, mutu na nzambe, mais na ba réunion. Oh bukaye. Bana bazotanga yo, kozala ka hypocrite. Okumisa ka batu na chair, mais na ba réunion obukaka. Po bana bazala ka bana ka te, bana bakola, bana bakola. Sali na nzambe qui protocole les cas et comment ya munoko mutuna nzambe munene na ba réunion ya mutuna nzambe munene collaborateur non akama via ça ba deux visages vieux longimi balé. Maman Esther, papa a besoin de Jaco kuna bali, tension côté na yo kuna sava. Maman Esther ngalas. Na lina bisoka aboye. Na mokilio ego ya sima. Po na mokilio ya sikoyo. Ozwi déception moko na ndimite ko l'acception so mobile. Ya on a lobi moko kufa na mokilio ego ya sima. Soki obandeli théâtre mama. Soki balobi mama couper. Donc soki balobi place yo couper. Yo tango ba ebisi yo couper. Bozo jouer yo boko couper okangi makasi omoni mutu ango. Oyo kangaki makasi akeko bala siko na tuni côté na yo wana ça va tension glycémie ça va bon ba français eke wapi
te maman ayelaki biso na batrafic moko de compte ke bato nyonso bayebolinga te bato nyonso so bazozwa mibali te soki bazobala te soki bazosimba mpe mibali yango te mpo bayebaki tendresse te mama olakisaki biso ya nord ya sud ya babrésilien ya basud-africain ya baaméricain nyonso maka batendresse olakisaki biso ndenge ozopesa papa wana me likolo nango baboyi yo kaka soni na bana oyebi ere moko mpe soki sokoli na yo ezwaka no kaka bakuzu mpo mibali kokanisa te ke lokola aza mokolo nde bokovanda ne bien te mibali bakomosala boye ntango bakokokisa ba 50 ans place sikoyo bapuberté na bango ezobanda liboso ezalaki bapapa na biso na ba 40 quelque responsable lelo ntango kutu aza na 18 ans 20 ans responsable ntango azokoma na 50 akomokita pozonga na 18 ans puberté loko ezosanga bango babouton na bango nde basuki ya pembe omoni suki ya pembe ntango oyebima donc puberté na bango yaki mokolo yango wana oyo bakomosala yango wana buzoba donc suki ya pembe ezokomisa bango buzoba yo kanza nazwi papa na nga moko aza responsable akokosala nga boye te ekosala esoni akotala bana eloko te luvunu bazaka ndenge moko sikoyo lelo tokomi wapi bapapa botika biloko oyo neti mama Esther soki oyoki ke bazoloba coupe mama naningai kokupe te mpo amonaki oyo mpenza nde abongi na ye donc ye moko atalaki fufu atalaki mpe mai donc esimbi nango ke olakisi mpe bana bamoni papa responsable donc abongi mpenza na kobenga ye papa olakisi mpe pa bandeko babi te oyo mpenza bof mpenza ya mosuni donc ye mpenza esimbaki nango na mare oyo sikoyo mpo na nini okosala bongo papa toke tozonga ata mama ngalasi yango mpe moko apesaka ne mpe kanda na bafrançais ne wana azaka na bakodisonga oyo babiki fantard me na ere oyo mpenza mama bato oyo mabe nini asalaki yo ere nini mpo okendeki kolinga mwasi outi obala sikoyo ere nini otyaki ye litoi ere nini okonvenkaki ye mpo toyebi ke yo nde kapita matoi yo nde kapita matoi mikonza bapapa nyonso donc yo maneti nde maneti c'est comme si na kini wana nyonso yo nde ka moto wana maneti mais maneti wana namoni eza maneti moko spécial mpo ndenge ezomonela basi yo mokonza maneti papa ere nini okendeki koconvaincre mwasi wana na matoi ere nini boyokanaki ere nini bobalanaki donc ti ozokima mama wana oyebaki deja ke mosusu azali mama Esther darling balongoli ye komba darling bapesi ye kombo balobi akomi maréchale donc na bakombo nyonso oyo opesaki wana oyo nde moto ebongi na ye mpo aza baluka marke ya movancien marke bamovancien marke ya kala yeki lelo mpa na ye eza te ti lelo mpe nakokamwa ndeni basi yango bazolingi kaka papa nazozwelaka basi oyo wapi soki batai esi kutu bagarçon swagi kutu bazokelela papa wana kaka sikoyo atikaki moko azusu moko bamere yango mpe ya bapropre ya bien mpe likolo nango azobalabala bango shosho naoyeba te papa azosala yango ndenge nini mpo ndengaki lelo mpenza nde makambo ndenge moko okendele mbango ya g te papa jacotin donc na ndengaki lelo bamarke wana elo te bana basi bango mwa olinga mwa swag mwa nini me papa na ndengaki bokala ya série ya bamaréchal Mobutu mais ti lelo azokokola kaka en tout cas papa Jaco ya mbala wana ozolaki na théâtre ya mbala ozoli ye wapi na église sikoyo ye loko ozwile na église ser yango de compte ka azokanzaki obongwani donc amoni ke mama Esther azwaki yo na théâtre ye azwi yo na église ye nde moto akokoka yo mama liboka batutela pilipili esilaka nango solo te esila nkemo te akokosolisa yo kaka akosalisa yo mpe baintia tozali awa awa olingi yo oyebisango ne ya bamakaku ya bamakaku ya basombo ya bakoba yalinga biloko cher me na poche eloko te
oyebi sango yango alors oza bien lokwa yo so oyebi na yo sango yango donc j'espère que okoasime na yo tomona yo te yo lisusu nakoki te yo fokoka po yo déjà sango ya bilulela biloko kolia ya tata wana ezaka ya kala te awa donc nayebi koyebi yango pe oyoki yango oasime yango pe j'espère que yo kokoka kote mosusu navandi bona yango papa ngo pe français kaka wana yango baolingela ye ou bien manette tema mnoroté déjà bêtise oyo salaki déjà en plein live autour na papa mbaloko tonton Jaco Moutabala bala divorça bota. Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi si tu m'aimes. Yaya, attends-moi la poupie. Oh, comprendre dire que j'ai mon couille ça la mamanette. Aucune réponse n'a été. Et puis, si on m'a dit qu'il faut répondre, parce que n'a pas eu mon abino, bon, mais ça n'a pas eu je t'aime. À mon yango étrange. Oh, n'a pas eu que tu n'as si je t'aime. Attends, qu'il y a un autre solo, ma solo, ou t'es un autre solo, dongo, ou c'est un bouillon à mi panzi. Na ina lié fufu na koti na chambre non ndemo tanda ba sac lokwa magasin je n'ai pas dans la vidéo comme tu n'as darling amène-moi de l'eau excuse-moi chérie amène-moi un coca non je voulais bino bo messani bongo c'est beau si cela dongo na mi pandi bo lembuli sani en plein vidéo beaucoup mi na je t'aime depuis quand beaucoup mi kuna ndem et tension les années. Je je t'aime tout le temps. Un gars zoagé parce qu'il y a un gars qui battait quoi une émission. Un gars qui non, on a darling, ceux qui marling, yo marlingit. Yé mobile inde darlingit. Un gars qui a marling, ceux qui bien gagné zaka chérie, t'es où, tu me manques, tu sais que je t'aime. Yé pas quoi, c'est moi aussi je t'aime. Yo na yé bosola masoloa, je t'aime, tu me manques t'es. Yona yeza darling boni na tongi c'est le manche courto to ke no matanga ngana sa isi popo na wa robe orana sapat moko ya violette pona ngina chelo poche à violet masobo sula ya ngwaneti ya ba tailleur ya ba chemise na ba popo yo sauter des popos à je t'aime mais ma chérie oko buka na lokolo omoni espace na katikati yo tikite des popos à je t'aime mbamoko. Dis-moi que tu m'aimes. Mobile mon ango bizarre. Na place na to benga tonton Jaco Ndumbate. Po mi bala mo pe to kondana ba bande ko na biso pe kaka. Ba pe bana o biso to botaka. Donc so ba faute eza il faut to pe mutu na mutu faute. Ngapo na tonton Jaco na mama Esther ndeli bana ba mo simbite na ko lobate ke tonton Jaco aza mabe o Alexis mama Esther tante. Na ko lobate te ke mama Esther oza mabe po linga matalana te po na nga ba sala maki po bazala ensemble te. Donc, maman Esther, continue vie na yo, nous avons de mobile. Tonton Jaco, bonne chance, courage, na moi si na maman, alors, bo banda vie na bino asika biso pe, to zakutala. C'est tout. Maman Esther pas tout la terre. Il a accepté que ce bon mobile est simbité atiki o ya bali liboso c'est que zo tout la nanya wa lobby. Bino bo tout les vacciner. Attends les zana soki bo rester sur maman Esther le lo bala ki tonton Jaco bali te to binga tonton Jaco et tout la. Azé tout la te. Et ça que bango mi balé et simbité et lo que ce qui est simbité. Nga Karine na koma lelo je préfère bo kabona mutu na mutaza en bonne santé à ça la vie na ye. Parce que ba relation na biso lelo ce qui est simbité to koma oluka moko lala. Olingi o déstabiliser moninga. Mutu na ekita na se non. Ce bolingo simbité ya mwasa mobali. Biso to ana bana to ana ba famille biso o ba kana ba bolingo. Les mal avec biso c'est tout ba africain. Biso to mona ka bolingo. Biso ba africain to komisa bolingo ka pona mwasi na mobali. Mais to bossa avokutana na mwasi wana. Avokutana na mobali wana na vie. Raisonner non do wanda kola na famille na bino. Sans mwasi wana. Sans mobile wana oyebi bolingo o ezaki entouré wakina bolingo ba parents non wakina bolingo ba tante ba oncle ozaki na bolingo ba yaya quartier ba camarade ba leki ba ya wakina bolingo ba cam donc en fait on a ba bolingo nyonso to bossa na ba bolingo na biso ba famille to bossa na ba parents na biso
momoni pona mwasi okufi otiki ba yana yo otiki ba parents na yo bato nyonso bakufa pona bolingo bakendaka lola te ya okokutana na fimbu nzamba oyambo te parce que pour ceux qui sont kufa pona Yesu okufa te mais pona mobile mbangu pona mwasi yo wana ozokota porte cercueil onzeye mutu azokota na salle de fête ozo raisonner kuta tete ke wana famille obosani bandeko no kola na bango obosani nde papa na bino ando nyoka mapo lesa bino obosani bambonga minerval mama na bino atie combien de bassin na mutu ateki mapa ateki s'occuper malala ate obosani pona mobali to mwasi mo bokutani ka 5 ans mobosani bolingo ba peso pendant 30 ans ya vie na o pendant 25 ans ya vie na o pendant 40 ans ya vie na yo mais likwa bolingo 5 ans batu nyonso oyo ozana na bango pendant 35 ans otali atata onzimi okufa pona bolingo 5 ans eza kinduki eza normal te bozo sekanga no landa ndite kina andi wapi mutu ma we garçon des problèmes na landa passer la vidéo ça au moni nde bokomo yoka na baba fana na ba mboka bosali ekiri bosala madame bonne chance bo panzala ndete pona zape kakao na zela mtabe na privé na yoka ni sabino to za kakao vous comprendre Mama Esther abota ana bana but boyebi Mama Esther bozawa Mama Esther ana bana aza bana oui mutu mo komi 3 ah ouais 5 abolongo baboko mokoso boyebi na minata mususu abi ana bana te bon lokwa boyebi te botika lokwa boyebi te botika na bino donc pona ba Mama Esther biso basi tolingaka makasi koleka mibali mais soko lingi mobali olakisi kolingi makasi omona manque ba respect ba sabotage kotika te o continuer soko monike ekomi kozwa mutu okomi mutamakanisi ekomi ba tension ekomi yaya mabukana adaya Christelle Fernandez ko sakana nga te kindoki. Nga matina ko za warrior. Non, lo banote ke se na bolingo moni clair te tika te. Soko lingi mutu nde baba ko lingi mwasi no bundele olingi mobali ne bundele. Mais ya soko moni ko mokende. Babi abota kaka mwana moko. Merci beaucoup. Ah ouais, merci beaucoup la diva congolaise. Soko moni, bolingongo oyo zo bundela mama, ezo simba te, eloko elekitike. Kanzi, sindaka lion kasi, to lembi makelele ana bandeke kasi. Sindaka lion munene. Pona mona ngai selo na okosana ote. Mama Esther. C'est simple. Comme bonjour. Et loko soki simbite au force otiki na yo. Soko moni mwana mwasi wana Raisa bazo koma na ba commentaire ndenge akufa. Matanga batu na ebi Raisa wana te mena yoka yana mwasi na video ndenga olela. Abi Raisa obandi ko bundela mobali oyo ava bobota uzo bunda bitumba na basi misusu mobali nanga muto obotola nga mobali nanga te oboti Raisa ti mwana zokola
yo bundelaka mobali elakisi nini mobali bozana ye aopeso kimia te mwasi oyo bina bota ata mpo na zuwa peut-être mobali ovanda malgré aboti mobali akomolakise ke oza lokolo oza te considération eza te respect eza te mwana mwasi wana akufi na zemi donc mobali atali ata te ke o mwasi nanga wana bamakangu asala ata différence te atali ata te ayebi mpasi ya komema zemi te ke mwana bato ata na zemi vomi natiki ata envie atikala na sundola ata na mwasi na mwana omoni lelo nde nazalaka envie boye vraiment soki na motu na okosenga merci nokoloba ata mosusu na papa mwana nga ndenge atikane nga envie ya préféra boya nga atiki nga na makolo na nga mibale nde akutanga maboko na nga mibale na misapi na nga 10 nde babotanga na misu na nga moko ata ya kotoboka te cicatrice te likolo nango esusu bénédiction ya bombo a préféré aboya ninga na bénédiction ende naza boye naza en paix je fais ma vie ki soko lingi su mutu te okomi na poso moni na cercueil wana nde te toza bato kokozala na mutu wi tolingani lelo soki esimbi te yaya tikanga ndenge okutaki nga je préfère encore osundola nga na bana mais nazala misu nanga mibale nazala en bonne santé ke na se retrouver na cercueil na mona Raisa mutu azolela aza ya na bango mais ozoka na yaya ape na oka mwa muke ozoka ta na voix Raisa mwa mobali oyo bundeli bitumba tia koti na sama bele Raisa ti okufi na mwana donc na mobali asali kindumba asali vi na ye era bomi mwasi na mwana amoni eloko osala eza esu te atali prison baokanganga ye mopa mibomi eza kozala motema mabe yaya soko lingi mwasi te to lingi mobali te yaya tika ya envie kende kosala vi na yo bino pe basi na mibali ozaka soki baboyo ozotingama bato nde bozokufaka lokwa baraisa soki moto alakisi oki alingi yo te omoni mpa moto aboyo ana posa yebiso te ke oh je t'aime plus je vais plus rester ensemble avec toi omoni ka baacte azopose yo moko omona omoni place bolingo eza baganga te place bolingo eza oko reprocher moto likambo moko 5 fois 10 fois te parce que moto alingi yo na conscience na yeso azopose acte oyeba ke acte oyo mobali nanga alinga yango te na sala te mais soki azosala eza pe message olakisa oke nalingi nanga te soki pe loko yo pekisaka mobali na yo nalingi komona wana bafi te nalingi relation oyo te azocontinue eza pe message opesa o ke nga vi na nga yango oyo ochange nga te donc yo mo il faut comprendre ke place na nga eza te même on se retrouver na bana 5 6 yaya la vie continue bavivaka selon âge te soki selon âge biso lelo sompo yo wana oke 92 ans 92 ans na bota bana soki 8 soki 9 po 2 bakufa abota bana 9 lelo oke 92 ans donc malgré ki 92 ans ne wana azokaka elenge ovivre oui akendaka wenze ti lelo moi bengi Karina naza makasi te mai ya komela elingi esila nakimi mbangu naki osombele bamai même comme soko bengi aloko kozapi naza libanda nazosala wenze okamwe yo lobaki ozokokomema mai te komosala wenze sikoyo na kolia te wana seka azwi mo courage nguya nguya donc élection na 92 ans ok 92 ans mais ana posa wana ya kovivre aloba te ko na omiboma mpona komi mokolo non mais bana na ye o ya boti bamoni bakoko ya moni bakoko ne biso bakoko ne to boti
Net na bana grande sœur na bengisa mibale na deux grandes sœurs kota mama na bengisa moko na bengisa ba mwana moko o musu na bengisa assez aboti. Donc ça veut dire que ngande na bwe na koko mwana grande sœur na assez aboti azar un automatique bana assez aboti donc nga na koko ce que bota na nga na koko mais na pe na koko na nga son pour en vie. Mais malgré biso ba koko na eto simbi pe ba koko en vivre pour vie za rapona mobilité vie za pona moisité vie za libale zalate zala na bana na yo omona ba koko na yo zala même na famille no ekopesha esengo so pona ajo za na aisu na posa mbali ana posa mobilité esengo ne kanda mona bana ne omona ba koko ne ba oleka ba kokolo na ye azobundana ba variété ko sona na ba variété mais vie yango wana mais comment to comment limiter ba vie na biso po mwasi ma obwe simbite omi bomi pona mwasi mobali ma ko lingi yote sonya miso batu yo mi bomi pona mobali wana ya ata ba baby so ata kindoki yango toko mi poko se la banoko na bakoko bandoki nzoka yo mondo kia vina o ava ba mabala ava ba bolingo uzana na vie o nzamba tindelo na samokili soki nzamba opeso pe maseke makambo atindeli yo nano sali mission na ngote nano sisi mission te yango nzamba obatelo soki tana ekoki ata ozamba en santé o sutu ko kufi nzamba zuyo potina no esili mais soki ozomona ke oza en vie ezala ozana etula ezaloza na mobilité ezaloza sa mwasi ba mono ke papa oza boga rara ba mbongo na kana mwasi te tika na quartier ba bengo papa oza na kisi ya bala raté mais quand même aux envie mokolo nzamba ko bengo abenga o ko bala te pona olakisa batu ozo mwasi mabwe amemelo liwa akatelo âge soki nga okufa dans 20 ans ye a commission dans 3 ans dans 5 ans biso pe bana kasi toza pour so bengo noko. Maman Esther Silama, batbo que oseka maman Esther na ba commentaire, boza ba mito. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.